Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, partout vous êtes dans ce monde. Bonjour les Congolais, les Congolaises, bisika nyoso bozwami, bon dimanche na bino nyoso partout bozali. Voilà, nazo ya kolobela lelo, dossier oyo eza kotambola, etamboli vraiment na media na biso congolaise concernant ba vol ya ba bijoux, vol ya montre ya artiste na biso Fally Ipupa na Kisangani. Avant na sala ba vidéo na solo la ki na batu ya Kisangani parce que j'ai une partie de ma famille qui sont là-bas. Bango ezo sala bango pasi makasi koyoka ke baibi réputation na bango baby artiste munene lokola Fally Ipupa ke baibi biloko baibi biloko ya valeur ba bijoux na ba montre na na mboka na bango et sali bango vraiment bien te yango ba meka ki ba pesa explication na bango ba meka ki ba pesa ba explication na bango surtout mukolo Palm Beach mukolo hotel wana ezo sala epasi makasi komona réputation na bango ezo beba par rapport na vol wana ya ba bien ya valeur ya artiste na biso ya munene Fally Ipupa lera yena Kisangani ko beta ko sala ba concert na azalaki invité papa moko ba salili ba bengisi kuna na Kisangani abeta concert na ye. Voilà, bato ya Kisangani ba pesi ba argument na bango balobi bango bakoki jamais koyiba Fally, jamais. Baza mboka moyibi te bazala kutu ata na bakuluna te ne bayebi ndenge nini te ndenge réputation na bango ezobeba parce que Fally aza déjà musicien tokobenga ngo international par rapport na ba congolais baza partout dans le monde. Ba congolais na ba africain en général parce que ba africain nous en général ba lingaka ye. Alors aza musicien déjà international. Ce qui est là que comme lié donc monde entier ko yokango. Alors bato ya Kisangani epesi bango pasi makasi ke partout dans le monde bazolo bakaka baibi Fally na Kisangani ba bijoux ba montre tout. Voilà, ba pesa kinga ba explication na bango nazo linga sikona pesa ba argument na ngai par rapport ya biloko wana. Premièrement, soki musicien munene lokola Fally akei na hotel munene oyo yebani pe na Congo na biso mobimba Palm Beach, moi j'ai déjà été là-bas, eza hôtel kitoko, eza na sécurité, eza na sécurité makasi, eza na ba garde partout, eza na ba caméra partout. Bon, sikoyo mutu lokola Fally Ipupa, artiste munene lokola Fally Ipupa, koma ba okiko yiba na chambre na ye. Et loko moko to okiko ndima ba kokiko yiba na sens nini soki azalaki na kati ya chambre. L'air baibi Fally ba bijou azalaki na chambre te. La question que moi je me pose, est-ce que na suite o ba pesa ki o bango bazobenga appartement wana. Na suite wana ces filles ezalaki te. Ba benga ngo na français ces filles ba benga coffre-fort. Coffre-fort ezalaki te. Alors leur moni que coffre-fort ezate, il faut demander. Il faut pas payer ça chambre dans un coffre-fort. Parce que au lieu déjà na babilo kono ya valeur, il faut coffre-fort ezala. Coffre-fort est-ce que ezala ki na chambre wana to coffre-fort ezala été. Coffre-fort ezala ki to ezala kité. Parce que bijou ko tiango oko fongola ka tiroir te o tie bijou, o tie ba montre ba valeur ba 200 000 €. Oki ko tiango na tiroir te. Il faut coffre-fort ezala ka. Place bazologie musicien munene lokola Fally bayebi ki akozaka na babiloko a valeur. Il faut quand même moi sécurité à makasi ezala. Il faut coffre-fort ezala. Est-ce que coffre-fort ezala kito ezala kité? Voilà. Coffre-fort est-ce que ezala ki so ezala kité? Et puis toki ko niete na ba hotel minene baibaka. Mais il faut mutuye moko azala wana to mona ki na Kim Kardashian. Na Kim Kardashian, je crois, en 2016 et 2017, comme ça. Bah, côté là, na hôtel na Paris, en France. Bah, côté là, mais il y a mon quoi, qui sur place. Pour bah, eba qui so qui a zate, bilo que bomba na coffre-fort ba ko buka ngote. Voilà, yango bazela ki l'air ya zalinde ba koti na chambre. Mais auto zo ka Fally Ipupa, yé mon quoi zala ki na chambre té. Alors la question que je me posais, c'est que coffre-fort zala ki té. C'est normal que baïba mutuna on ne peut pas mutu bazolo ba Congo penza likamba Congo te. Kim Kardashian baïba qui est na Paris. Baïba qui est en plein Paris. Na hôtel ya sécurité munene.
donc miyibi bazalaka partout ezaka kisangani te eza pe Congo te po bato bazalaka baza ba congolais me bazalaka na esprit moko boya ko dénigrer ka Congo oyoka Congo wana vraiment mboka te comment bakoyiba mutu baibaka partout il faut maintenant savoir ezaki na condition nini parce que Kim Kardashian baiba ye na Congo te baiba ye na kisangani te Kim Kardashian za star munene lokola ba Fally Ipupa baiba ye na Congo te baiba ye na Paris en plein Paris baiba ye bakotela ye babandi ko senga ba bijou abimisaka parce que ba bijou ba diamant ba bague ba diamant ba valeur ba soki ba million baiba ye pe donc baiba kana ba hotel photo ye bango biso Congo to bandolo bakamba moko ke Congo wana vraiment mawate ba miyibi bakotaka partout mais faut ndeko yeba siko bakotaki na condition ni mutu ango eske zalaki faute na ye to faute ya ba miyibi bakotela kineti ya Kim Kardashian soki otali bakanga kinde garde corps na ye balobi ye mutu akopelaki na miyibi bati hotel na garde corps bakopelaki na bato wana baya kokota po bazwa ye bijou mais siko ya star na biso Fally Ipupa photo to meka siko to décortiquer yango ezalaki ndenge nini bato ya kisangani balobi boye Fally Ipupa mutukutu afuta na bato ya hotel Palm Beach parce que moi j'ai parlé avec les gens de Palm Beach je connais quelqu'un là-bas naebi manager moko asalaka wana balobi mutu yaki kozwela Fally Ipupa chambre ezalaki mwasi une femme mwasi nde yaki kozwa chambre mwasi wana azali copine ya invité ya Fally wana aza musicien azalaka na Goma il paraît qu'il n'est même pas congolais mais comme ndenge kamboka na biso ezalaka na ba laisser aller aza musicien congolais aza musicien qui exerce sa musique au Congo mais à Goma mais il paraît qu'il n'est pas congolais voilà moi si siko ya musicien wana ye muto yaki ko futa chambre ye muto yaki ko futa suite place Fally abande ko vanda mais à la grande surprise ya bato réception leur Fally aye mwasi ko Fally abande ko sentir mwasi wana te akoma kaka na invité na yo donc c'est Fally qui a invité le monsieur là j'oublie même son nom ekoya na print na soka je crois kombo na ekoya Fally a invité ki musicien moko ya joua a salaka na Goma Fally a invité ki musicien moko azalaka na Goma musicien abeta ka musique na Goma il s'est installé à Goma abeta musique na Goma Fally a invité ki musicien wana donc l'air a invité musicien wana siko atinda ki mwasi naende a futa ba chambre a réserver ba chambre na ya Fally na ya bango ye mwasi wana na mobile na ye et puis d'un coup après un jour deux jours ba moni ko Fally aye voilà ba yambani na mutu wana maintenant ba koma ki komona ka Fally aza vraiment côte à côte kaka à tout moment na garçon wana mwasi na ya koma ki lokola aza négligé Fally bando kipe ete azalai kana garçon wana chambre ya Fally ezaki chambre kaka te ezaki suite oto benga suite donc ezalaki na salon na chambre ezaki suite o ba pesaka wana ba suite ya minene wana mais je me pose la question na suite coffre fort ezanga ndenge nini parce que baiba ki le reazate parce que baiba ki le reazate to ba braka ki arme baye baibite yazala kite babima ki soki bakende concert nde batu baye baibi do mutu aibi soki coffre fort ezalaki seke mutu ango ayebaki code ya coffre fort ya Fally et puis azalaki na fongola ya chambre parce que babuki te ce sont des trucs oyo Fally moko nde il faut appeler ça explication batu ya kisangani balobi bango baibi Fally te aza star na bango balingaka bakoki pe jamais koyiba ye mutu oyo Fally ayaki na ye mutu oyo invité ya Fally o Fally invité ki proche na ye po mutu ango l'artiste là azaki tout le temps pembeni ya Fally et c'est mutu wana nde le ba ko sala ba enquête azali parmi batu oyo bayibaki donc c'est la personne qui a volé donc voleur ya bien ya Fally Ipupa ezali proche na ye ezali musicien ya buka ya Goma oyo ye Fally a invité. C'est lui qui a pris ces histoires. Alors on se pose la question, Fally a yebeli wapi a comme ça serré na ye bongo par rapport à quoi? Est-ce que ba yebani, est-ce que bazana ba lienini et puis moi si wana oya yaki ko futa chambre, le Fally a commis, il s'occupait même plus de la fille, il paraît il a refusé même de faire un selfie na fille en haut. Alors tout ça là c'est dit à quoi? Mutoko peut savoir explication ya ko bunga ya ba bijou ya Fally eza Fally Ipupa ye moko. Parce que ye moko mutu ayaki na invité na ye wana oyo aibi ye ba bijou. Voilà.
Je crois on se comprend bien. Fali mutu ayaki na mutu oyo ayibaki ba bijou. Ye mutu aye moko invita ki ye. Garçon ango aza musicien a salaka musique na ye na Goma, partir à Goma. Alors, a se retrouver na Kisangani ndenge nini, a se retrouver ki na suite ya Fali ndenge nini, et puis Fali abande kokota ne ti na chambre na ye pona nini ndenge nini. Après ndenge na ye baki numéro ya coffre-fort parce que na ndimite ke na suite wana. Moi, j'ai déjà logé na Palm Beach wana. Eza trop sérieux. Eza teke hôtel moko boya boyete. Eza hôtel ya bien. Eza na en tout cas chambre nga na lalaka. Eza laka na coffre fort. Siko na ndimite mutulo star mobimba. Une star comme Fali pour baba pesa ye suite oh eza na coffre fort te. Et puis ce que eza na coffre fort te. Comme il avait les histoires de valeur. Il fallait demander, il allait aller à la réception, aller demander. Aller déclarer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai besoin, il y a chambre, oh, ezalina, coffre-fort. Parce que j'ai mes histoires et à valeur. Tout ça, la kango bisono sur un hôtel, ce qui est ok. Si quoi y a qui chambre dans un coffre-fort, parce que ce coffre-fort ezalina, limite que ba tombola kinde coffre-fort, ba buka ki en coffre-fort, ba buka kutu te bisono soto yebi, ba tu hôtel ba koyoka, et puis ko tombola ngo eza kilo na ndimi pete. C'est que ezali mutu, oh, yazala ki na numéro, ya code, ya coffre-fort. Ce qui coffre fort ezala qui te comment un grand artiste comme Fali Ipupa a kondima ko fanda na suite oyo ezana coffre fort au moment où il savait qu'il avait des histoires de valeur. Et puis ce qui ezala qui ce qui ezana coffre fort il fallait qu'il a déclaré en na réception balingaki baluke les solutions que abwa atika ba bijou kana ba tiroir. Et puis mutuana oya invité na ye wana bando kotane na chambre wana. Oyo moi sinende mutaki ko futa ba chambre. Invité na ye wana. Ba yeba nini, bazana ba relation nini. Est-ce que mutu wana zaki na code ya coffre fort? Est-ce que mutu wana zaki na fongola ya chambre? Parce que toyeba kana toyebi ba suite ezalaka na ba chambre. Oza na salon place okyo ya babato oza pe na chambre. Mais c'est là ba témoignage ya bato ya Kisangani, Fali abande kokota na invité na ye wana tina kati ya chambre na ye. Siko atika ki soki na salon yake na chambre yake ko sokola. Voilà, eza ba conséquence ya kopesa confiance na batu. Donc eza ye moko eza batu ya Kisangani te eza pe hôtel Palm Beach te. Alors batu ya Palm Beach Hotel balobi eza faute na bango te ye moko artiste ayebi pourquoi bazu ba bijou na ye. Alors la question que moi je me pose, pourquoi ceux qui ayeba ki ke batu ne wana nde bazu ye ba bijou, bazu ye ba montre et tout et consort. Pourquoi abimisi yango libanda? Pourquoi abimisi makambango libanda? Parce que ce que tali faute eza ya ye moko ye muto ayaki na batu yango ye muto ayaki na invité wana. Conséquence ya ko approcher batu pembeni ya ba star minene lokola ba niveau ya ba Fali wana. Il faut ba ye baka nani ya ko poussa pembeni na ye. Ezate ko sali connaissance na mutu lelo lobby okome okoti soti na chambre na yo. Bako iba yo ko yeba te. C'est ça les conséquences ya babiloko yango. Conséquence ya babiloko yango yango wana. Okoti sa na mutu na chambre boye eloko no ebungi. Alors, il faut que yebaka nani to kupusa pembeni, nani to kupusa pembeni te. Na vika normal ya biso nyoso bato. Il faut yeba nani ngo kupusa pembeni na yo, nani ngo kupusa pembeni na yo ti. Parce que batu mususu azoya mutema mutu ba yeba le cœur de l'homme, ba yeba rangote. Eloko eza na kati kuna yo ko yeba te. Kupusa no ga mutu pe omonike mutu malamu to ke sola na biso. Or, aye na ba projet mususu pembeni na yo. Donc, problème ya ba bijou ya Fali Ipupa bana ya Kisangani balobi eza bangote. En tout cas, kopesa bango cliché wana batieli bango sepesa bango te po eza bango te bako ki jamais ko iba star na bango te. Star na bango ye moko Fali Ipupa ayaki na invité na ya ute Goma. Invité wana mutu azali complice. Bon ça la banquette akimi ye mutu azali complice ya babiloko wana ebungi. Voilà, je crois on se comprend bien. Ye mutu azoaki babiloko na ye bango te. Et pas na bango na Kisangani, il n'y a même pas de kuluna. C'est qu'on a dit que na niveau au côté na hôtel munene lokola hôtel Palm Beach po ba kende ko iba mutu munene star na bango moko ba linga ka ba sepela ki kuto yeko betela bango muziki ba ki ko iba ye ba bijouter. Ça c'est faux et archi faux eza bango te. Eza batu artiste ye moko a invité aki. Parce que c'est la femme de ce monsieur là, de cet invité là. Il a invité na ye o akimi wana. Femme ya mwasi wana ba preuve ezali na réception. Il y a hôtel Palm Beach. Moi, si on a dit qu'on fout à chambre à Fali Ipupa. Moi, si on a dit qu'on réservait chambre à Fali Ipupa. Mais à la grande surprise de tout le monde à l'hôtel, ils ont remarqué que Fali ne parlait même pas avec la femme en question.
moi c'est bande olinga la kisake ayebe na star ye muto afuta ki chambre ye muto asala ki réservation mais Fally ne la sentait pas. Donc ya bande ko solane kaka na mobali na garçon wana uta ki goma wana musicien ya goma wana azo tina niveau côté saka na chambre na azo tike na salote ya suite ne tina chambre. Alors eza bangote eza likambo na ni mokili mobimbe faut ba yeba que c'est pas eux. C'est pas les gens de Goma, de Kisangani qui ont volé les bijoux de l'artiste Fally Ipupa, mais c'est son invité. L'invité que lui-même il a fait venir de Goma. C'est son invité là, la femme de son invité qui a fait la réservation à Kisangani. Et c'est son invité là qui est entré jusqu'à sa chambre. Jusqu'à dans la chambre de Fally. C'est le seul invité qui est entré dans cette chambre là. C'est lui l'invité qui a volé les bijoux de notre artiste Fally Ipupa. Eza batu ya Kisangani te, eza pe problème ya palme bichite, donc ebo sambu sa palme bichite ya Kisangani, baza na sécurité na bango, baza organisé, baza na sécurité, mais soki mutu aye na bapaya na ye boko pekisa bapaya na ete. Alors bango eza bango te balobi bongo. Bande konanga na suki wana po boye bake Kisangani na palme bichi ya hotel